liboso na yo osopande motema na ngai naloba nyonso saleli ngai oyo salela ngai eleki minene yawe naye na yo Yesu osopande motema na ngai naloba nyonso saleli ngai oyo salela ngai eleki minene enga nazwi mpe lisolo akobeta ya kobetela baninga na ngai naloba nyonso saleli ngai olongisanga monguna satana oyo ezalaki mosika ekomi pembeni oyesi pete nyonso ezalaki makasi olongelanga bitumba kaka na ngolwe ata lola na kokota na ngolwe yawe yawe na ngai yawe oza malamu yawe oza bolingo yawe namoni na miso bilaka na yo bolingo na yo mpona ngai mawa na yo mpona ngai nyonso ya yo ekomi ya ngai elonga na yo ekomi ya ngai esengo na yo ekomi ya ngai kimia yozali ekomi ya ngai balingami ya emission na biso tobondela elongo topesi bino lisusu mbote na kombo na Yesu Masiya lelo lisusu Nzambe asali biso ngolu po tokutana bino na tina na losambo oyo Nzambe atiaki na motema ya papa Ozepe ya mama Chantal Ayawo po tosalaka elongo na bino bisika bozali Nzambe apambola bino lelo texte na biso ndenge tolobaki deja tokoti na deuxième semestre tozolobela likambo ya refi likambo ya koboya ndenge mbalo eleki tolobelaki likambo na Mose lelo pe tozolobela na ndeko mususu na mokanda na Mark chapitre 5 to bandi yango na verset na biso tobandi yango na verset na biso 25 natangi na kombo na Yesu babi or il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans kanga 12 elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait et elle n'avait éprouvé aucun soulagement mais étant allée plutôt en empirant et a entendu parler de Jésus, elle vint dans la foule par derrière et touchant son vêtement. Car elle disait, si je puis seulement toucher les bords de son vêtement, je serai guéri. Au même instant, la perte du sang s'arrêta et elle sentit dans son corps qu'elle était guérie de sa maladie. Oh liloba kitoko place ozali okobetela Nzambe maboko komona ndeko na ngai Bible ezoloba na biso boye Yesu sima ya kobikisa fu ya Gadara azokende na ye ndeko balobi na fu nzoka nde ezalaki na mwasi moko azalaki na perte ya sang pendant 12 ans bien-aimé soki tozongi na mobeko na Lévitique bazoloba tango mwasi azokoma na ba période na ye azokoma impie donc azozala hors du cas eloko nyonso akoko simba ekozala impie mbeto akolala comme impie dra kofinika impie kopo lutu ekomi lokola bato baza na maladi moko songolo bapekisaka basangisa biloko na batu mutu wana akozala impie alo mwana mwasi o Bible elobi na biso akamataki bozwi na ye nyonso akendeki epai ya minganga
Bien-aimé, biso toi en Afrique, toi ebi passe ya koza malade pe akokende pa munganga. Olie passe yango ezala te ya mbala moko. Balobi na biso 12 ans. Or, soko zui année moko eza na 12 mois. Ndeko na ngai, soko tali 12 mois, balobi année eza na 365 ou bien 366 jours. Calculez 365 jours fois 6 ans, 366 jours fois 6 ans. Et puis ça y est combien de jours? Oyo mwana mwasi oyo atombaki na souffrance, azalaki na souffrance akosakana te. Or na révélation chiffre 12 nzambe aza nzambe ya ba chiffre. Or chiffre 12 eza 12 tribus ya Israël. Chiffre 12 eza 12 disciples de Jésus. Moi son père sali 12 ans. Bien mais 12 ans ya souffrance, mutuka soka sali 1 mois ya souffrance. Ezalaka ndeni? Nga nazalaki empoisonné. Nasali mikolo na pasi ya poison. Soki ekomaka ata 5 mois. Nayebi te so lingi koyeba nga lelo. Mais 12 ans ya souffrance. Mokili est condamné mwana mwasi wana. Babengi ye kombo ya malade. Bapesi ye kombo ya malade. Na quartier bakima ye. Ba pharmacie nyonso batekaka balingi bayebaka ye parce que 12 ans ateka biloko nyonso mbongo nyonso esila maboka ba médecin ba gynécologue yango na sepelaka mingi na minganga mais nazaka na confiance na bino te parce que Bible lobi les médecins sont mais c'est l'Éternel qui guérit. Bien aimé, les médecins sont là pour soigner le corps mais la guérison c'est le propre de notre Seigneur Jésus-Christ. Moi je suis malade ndé koma ki vina ye ndeko nanga place oza malade ndé koma vina yo. Au monde il faut que l'homme faut pas faire l'opération. Mieux mais comment vient yo. Au monde il faut pas faire césarienne. Au monde il vient à la vie malade. T'as la maladie moi que oucho pour ma famille na bino. Bino boza maladie à famille. Bino ne bozana bobela ka ba perte ta mémoire. Épilepsie comment maladie na bino. Les diables kamata maladie à tchela bino. Moi je suis azalaki na perte ya sang. Les diables akanga kiye. Malade ekangi nzoto na ye mais mukola yoka sangwa Yesu alobi non trop c'est trop ba médecin balie mbongo na nga balembi ba médecin yoka na bisa mwana mwasi wana mwana mwasi na quartier babanda benge comme Malia solo po balabala nyonso bayebaki ye azala ovanda na coin muta kopesa mbota te mubele na kimie parce que mubele na banki comme un pi bana na ya bota ba kimie bandeko na ye famille na ye société mobimbe rejeté ye mais aki na mutu moko oya rejetaka batu te ndeo nazote ya olelo mukolo mwana mwasi wana yokaka sango ya Yesu azoya na cortège na ye ya esengo mwana mwasi alobi no maladi umeli na nzoto na ngai maladi umeli mais leo na okendo kuta na muto ya pesa bokono kombo alobiko muto ya lobake yenda azali Rafa alobi na kokenda nzela nini ifaki mwana mwasi na komisa batu empire nazo yebisa yo cause ya maladie ozanango Yesu mataki na ekulusu pona maladie na yo Bible dit c'est par ces meurtres que nous sommes guéris yo nengo zano zolanda nga leo nazo yebisa yo quel que soit bisiko ozali maladie nini ba pesa yo kombo nini ba bengo ya maladie lelo Jova Rafande azoya kobikiso na maladie wana mwana mwasa obi si je puisse seulement toucher les bords de son vêtement je serai guéri nazo bana mutumo lelo oko simba ngate osimba akundeni ponga na nzoto yo ko simba te mais oko simba muto ba simba kate oko toucher invisible qui est le Jésus-Christ place aux ali nazo yebiso déjà au monde ngozo lenga déjà lobiko moko nguya moko nzambe zokota na kat nom place aux ali zo position to sambela na yo le auto to sambela pona maladie nyoso papesa okombo nini kombo akufa lobi papesa okombo nini yo malade esila te dans la famille na bino ndeko na ngai ba uto futa obongo ba futi yo $1000 mo sala dépense à 900 pour nino tindi déjà bandeko no baza malade mais okane bisa yo muto ya dokoto la bikisa babeli ya senga mbongo te azaka moko comme le Yesu Kristo ya nazo la kisao boya malade na vie na yo boya malade na famille na yo ata batangelo komba malade nazo ebisa yo jo babelaka insecte eleki sida na makasi mais abikaka na kombo mutu te mwasi kuta obi finga nzambe po kufa nao mais Yesu Masia o nazote yo Jova Rafa ayaka bikisaka ye nde nazo yebisa quoi que minga ba condamné au place aux ali mais j'ai un Dieu
oyo ayobikisa yo lelo nsima na loyembo tozosambela mpo na maladi na yo mpo ozwamba lobiko na kombo na Yesu Masiya. Ngai ya miso na ngai ekomi mai ya komela katikati na esobe yolongoli pasi na ngai kolela oyo ya ngai ekomi lelo koseka oyo nazangaki lobi lelo oyo ekomi ya ngai moninga na ngai ata monyoso seyo Yesu Nzambe awanga nakanga te ata ngai nazangi bapota ya motema bapota ya motema na ngai. Mama Chantal ya oplace ozali kuya na Nzambe kota ebikisa pasi nyonso na kati na ndako na yo. Haleluya, yoka Yesu yo tikaki ngate moninga na ngai ata monyoso seyo Yesu Nzambe awanga nakanga te Teleme tozobondela koboya maladi nyonso bapesa biso tozobondela koboya yango kosala greffi oya maladi wana na kombo na Yesu Masiya tobondeli. Seigneur Dieu Nzambe na bomoi na ngai nazobebisa na boyi nyonso Nzambe na ngai nyonso ya maladi oya maladi Nzambe alola oya maladi Yesu Masiya oya evandi Nzambe kati na libota na yo bo bazolanda ngai Nzambe na ye kotelemela maladi nyonso mwana mwasi oyo ya pecte ya sang alobaki si je puis seulement toucher le bord de son vêtement je serai guéri. Ici ko baza ba malade bana bopito bingange condamné bango malade condamné bango yango tozobela yo nde Nzambe na biso yawe kita Rafa nazobenga yo mwana mwasi abikaki bandeko nanga bisika baza babika binganga baswanyaka na bango nzoto Nzambe mais c'est toi qui guéris, c'est toi qui guéris Nzambe nanga nani akoguérir biso nani akobikisa biso ya malade yawe landisa lobiko epa mama nanga fitina epa mama nanga mawete epa mama nanga Solange bikisa babeli parce que Nzambe na bombo na kombo na Yesu Masiya. Alléluia. Jésus nazalaki kati na pasi yotikaki ngate oh bapota ya motema na ngai yokausi yango Yesu nazalaki kati na pasi yotikaki ngate moninga nanga yata monyoso se Yesu Nzambe awanga nakanga te ata ngai zeme tozobondela Nzambe kosenga presence na yeza na vi na yo moto na Nzambe kita etumba maladi nyonso bisika nyonso maladi eza moto na Nzambe etumbango nde tozobondela na kombo na Yesu Masiya tobeli moto na yo Nzambe moto na yo Yesu Masiya ekota na kati na vi ya bandeko bazolandanga nabeli moto na yo nde justice na yo moto na yo Nzambe eya kobikisa maladi lasi maladi
maladi nyonso ezali moto na yo eya nzambe na ngai eya kozikisa etumba maladi oyo lolenge moto na yo ekotaki na kati na nzoto ya mwana mwasi oyo nzambe na ngai etumbaki maladi na ye moto na yo ekita moto na yo ekita lasi bandeko baza basanti moto na yo opération sa cicatrice oyo baza condamné na opération oyo minganga bakondamné bango oyo santé ekondana bango yo nzambe na nga moto na yo ekita moto ekita tobeli moto na yo ekita tobeli moto na yo ekita moto na yo ekita moto na yo ekita moto na yo ekita toboyi visitation satanique tobeli yo Jehovah Rapha le Dieu qui m'a guéri le Dieu qui m'a guéri pendant que j'étais empoisonné il y avait un enfant qui est venu me guérir à cause de ça guéris ton peuple bisika bazaba ya balobi konzambe koute pai na yo c'est toi Dieu qui m'a guéri si tu m'as guéri Jésus guéris ton peuple yo bikisa na poison maladi nini ekotelemela yo oh my God bikisa libota na yo oh Yahweh badekare bato bazobela badekare bango bakobonga te nabeli moto na yo le feu de Dieu ezokita nzambe ebando bikisa alléluia merci Dieu parce que tu es Dieu na bénir yo nzambe ndeko nanga mutema nange lobi naloba na yo bando telema bando loba Jésus tu m'as guéri Jésus tu m'as guéri mutema nange lobi Jésus tu m'as guéri 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 Jésus tu as guéri mes frères et sœurs tu nous as guéri Jésus tu as guéri mes frères et sœurs tu ne m'as jamais menti dans ma vie Seigneur tu as guéri des enfants là où ils sont que le nom de l'Éternel soit glorifié Yahweh to belemi alléluia pembeni na yo yamba masanjoli tobonzeli yo bomoi topesa na yo mitema posa na yo loba Jésus guéri Yahweh umama kolobokina lokumu yonde mosantu ozali kolo na nyonso libanga na talo bomoi topesa na yo mitema posa na yo Yahweh ndeko moko azosote aloba je suis guéri maloboko loboko na yo ya nguya Yahweh esala kati na biso na kombo na Yesu babeli babika bakanga mi bakanga Yahweh bien-aimé dans le Seigneur kola pambola loba je suis guéri maman wazaki na mona hôpital azomona sous moyen te minga ba condamné ye loba je suis guéri Dieu a guéri ton fils na maladie mon côté mais parce qu'il est Rapha. Merci Jésus pour Zanzambe. Merci na oyo sali pour Zali papa. Merci pour la bikama na yo sali nzambe na ngai. Toko mona pe toko yoka ba témoignage. Tika kombo na ye pambolama na kombo na Yesu Masi. Baboti bakufa natikala na suka ya mboka. Loboko na litama na nyango akosunga. Yokelanga mawa nazali kosenga yo nkolo nabotama na lisumu likabote la gloire ebandi maloba esili lokola ana lelaki ngai komobola mana miso etangi. Bien-aimé, merci. Eloko esalinga na mutema soki esalinga boye ezalaka likambo mosusu nazondima ke nzambe abikisinga abikisi yo place oza soki ozondima nzambe abikisi yo betela ye maboko pasi aza nzambe na bomoi
ndenge nzambe aleki nyonso yango tokozanga te koloba nzambe apambola mama Chantal na libota na ye na mobali na ye mpona makambo oyo ndeko merci tozozela batémoignage na yo tozozela appel na yo kobenga biso na 09 98 74 29 07 wana numéro na biso 09 98 74 29 07 balo papa fali akotiela biso yango bokomona yango topamboli nzambe mpona émission na biso oyo tobondele longo toza na posa ya bapel na bino mpona tosambelaka na bino batan eza moke mais soki ozobenga tokozwa temps ya kosambela nazoloba na yo ke prophète to prophétesse malamu ya vie na yo eza yo moko ce que tu confesseras dans ta bouche crois seulement et tu verras que Dieu est derrière ta parole pour l'accomplir. Nzamba osala bikamwa nga naza elembo bolingo na nzambe naza elembo okolanda témoignage nanga mokona osala ngo koyoka empoisonné michopo nyonso calciné mais je suis vivant aujourd'hui parce qu'il y avait un docteur des docteurs médecin des médecins c'est Jésus-Christ yango topamboli yo merci ndeko mpona lelo tozosilisa awa tozopesa mbote na couple mama papa Ose na mama Chantal ayao na bana bango tozopesa bandeko na bango nyonso mbote tozopesa bango nyonso mbote chaîne ABC nyonso mbote papa Jimmy Boyembe mama DS papa Fali papa Kabuya mama Denise topesi bandeko nyonso mbote Fosca Dikiese mama Chantal Fitina mama Solange topesi mama Rita Mawete mbote Pepe Mavembo Willy Bofambo na mwasi na ye Agolo na Blandine bango nyonso topesi bango mbote bana sona bata nalobi bo sabone ebele ondeko na bino botanga na ye bana mbanzangu bana madimba ondeko na bino o bozalaka na ye boyebi ye malamu bo sabone na chaîne na biso o ABC1 nzamba kozanga te kopambola bino nazangi te kopesa mbote na oyo ngai molongani 23 ans de carrière mama Lilisa ya Lompinga tozana esengo mwana ya biso ya mwasi Esther Boluka azui examen d'état Olga Lompinga ndoi na yo Olga Lompinga photocopie na yo azui diplôme nazangi te kopesa mbote na tangu nyonso na Jay Lompinga oaza l'étoile montante ya lobby pe na Gloire Lompinga les stars ya lobby nazopambola bino nde bozawana apesi bino bambote vraiment ebele bao tobosani nzamba pambola bino na kombo na Yesu Masia makani sileki nakomi kokoma na suka kanisa mwa moke talanga na bukwa ba souvenir okokuta ngai na mwa misala ya moke kasi na mabanzo motema eponika kayo makaniseleki nakomi kokoma na suka kanisa mwa moke talanga na bukwa ba souvenir okokutanga na mwa misala ya moke asina mabazo motema eponikaka yo